Bonjour, bonsoir, bandeko et dépendre dans l'air Olanda biso to yeli susu na émission na biso elambeli ya bana poto. Elambeli ya bana poto ba yekola kaka yaka to yekola. Lelo to yeli susu ko yekola ndenge toza na chef na biso mami Sendeke, mama restaurant asisa na posta restaurant mama Loboko. To yeli susu ko yekola epana ye. Nga vraiment na ba na yekola. Nga la kala na sonte na posta te nga na yebi na yekola. Donc to yekola na présenter bino bango. Na présenter bino bango to ça peut inviter na biso susu aye. Premier jour ayaki atala CP la yeli susu da confirmer aye. Tozo présenter au bino mama mami bon yebi penza déjà ba bonne na biso ba yebi déjà aye. Mais on s'est présenté pour la batasika o ba omulanda tam soure pas on a sika ba yebité. On présenter biso ba ingrédients na ye on sale la part de ba recette na ye. Peut to passer bino inviter na biso o yaye. To landi na mama mami. Bonjour maman Mami. Bonjour, bonsoir. Ici quand c'est Borozwama, il y a un maman Mami, Sendeke. Bon, les lots, ils ont les bino de sous, mais le bon abus sur sous, recette abus sur mon besoin en simple, is mais akito. Donc tout ça le lot na ni amana biso ngombe. Yango si na sukula kango bien makamyo surtout. Na sukula on très bien mai, nous surtout na moi citron na sukula kango bien. Après tout ça na biso na aubergine na solo non mais quand solo belé maintenant pena le national na solo belé te parce que na namba ka on a meka ki ampe solo na biso na aubergine na tomate na biso ya mbuma na matungu na biso mbale na ai na ginger na biso tangawis na feuille de riz na biso na pilipili na biso ya mbuma mibale na ndakala na biso yango na nini o babengaka ngo ba crevette mike wana base ba kausa ya kokauka eza mike to mingi na liboka ya mbika eza mingi na liboka ya mbika je crois yango na ni yango yo ya chasse nango yango yo yango oyo ni na ndakala na biso yango donc biloko na biso yango toza na mafuta na biso akui toza na bouillon na biso donc biloko na biso yango tokosala na deuxième invité na biso ayo kotala deuxième invité na biso ayo tala mama Bibish ye moko Bibish womo ye moko ako se présenter otema papa Fioti ababoya basambwa. Bonjour, bonsoir, ça pas RO kotala émission na biso na yaki tant auto yaka wana balamba kitoko na mekaki eleke vraiment bien yango lelo na ye lisusu maman Mami Sendeke analamba sublo moi bien makasi donc yango wana toza awa pona kozela. Ok, merci maman Bibish. Na emoni bino bozala ba training na bino ba jogging na bino ba training jogging kitoko vraiment est-ce que bokomi ko lubaliba moko toyeba ndenge meso bolati ndenge moko eza bokoki koloba bato atali bo baluki na mokongo ba jogging na biso. Ok, est-ce que beaucoup de gens ont moni battu ba mona ba Facebook bazo sepela nango ba mona ngo partout siko beaucoup de gens za wa bosi ngo wa pesa e uti wapi to bali na mabish. En tout cas merci ba jogging oyo eza ya mwana mboka mtasali yango comme na ye yango yo star MG Star ye azaka pembe na biso awa ye en tout cas bozoye vraiment oyo na ebité soki na rolo banini makamo azo sala biso ezolekela biso mais azape mwasi oyo abangaka nzambe azo supporter ba veuve ba orphelin na kisasa donc ngakutu pona nga na kobenga vraiment batebele bosombango eza kitoko okolatango air nyonso na été olatango na hiver olatango air nyonso olatango donc ekende na opena lipapa na ketch donc ça dépend quand ndenge moko ozwelango en tout cas bosombango eza kitoko nga oyo déjà na sokoli yango ata 3 fois ezaka boye sisi moko bien qualité donc BBC ou mon Smith alingane ka ba qualité na biki boyebi donc oh vraiment fin merci na passé na lo bae ezelo comme na mboka to soutenir ye kwa kende liboso
to totali na ba Nigeria au mona basi ya mbongo bazé bilé na ba Ghana ba Nigeria mona basi ba fait bazali ba business women tout tout mais na Congo ils ont autant vraiment donc ils a pas mon malamu pour na soutenir na mboka ils a bien vraiment ils a pena pe qualité chapeau ko sukula ngo ebe baraté et na ba ka munene te tu chaque ko te da bana 2 ans une année na ndam ya ngo sukula ngo ebe baraté ils a vraiment qualité à bien il y a bien pour nous soutenir pour ça après musala na ina ko ide ba bola bana ba orphelin ba bana bitike en tout cas botia le boko ils ala bien mais bon s'abonner na ilambe la biso ilambe la bana poto nzamba pa mo la bien ko leka merci. Merci to lundi ba mama MG Star boutique ya mwana mboka ngana yo mwana so azala libumu azaya mutu mo so abotema koma batu nyoso to biso nyoso foto boko la e donc to bien na repas na biso mama mama bon to ina repas na biso tina makusa to za biloko na biso fresh auto bombo eza ba secret mais to biso ka pona tana kata bila ya libumu na biso po eza biloko so eza vraiment na secret makasi donc eza passer na biso yango yo passer na biso eza fresh ya fresh venez après sur na goût musika au basilic na biso donc eza vraiment bien oko tu mona pe na nyama biloko matito ni to mbozo mona donc so mbele déjà so ebota na ngo déjà mo zo buka na zo buka bien sûr na za kwa se mais na lonya ngo ka to bana tena loni longa mais loni la c'est ça pour la fresh eza kitoko mingi bon to continue makusa na biso bon na fungo déjà moto yango yo ngomela biso na tie ai na biso na tie fe na biso di basilic na biso na kati yango na muki yango pinda donc il est vraiment bien mais ça pena somo kitoko na chongo na kati après na tie basilic na biso oui na kati na tie bouillon na biso na tie na kati Yende kuna msufula kisango ta msumso msonga na prefer na sala la mingi oh msela jimbo mais msela la jimbo na sala la mingi oh so na black pepper nanga wanga pono tukisa malamo poso kaka kutukisani na zika tiebe mungu esili oh non te na tie black pepper na biso na tie ai nanga na kati donc ba fresh tanko ya fresh na kati na tiki suku blo na biso etoka na kata litungu nanga na kati pe na kotokisa biloko na ba ingrédients bo pe kontra pe ba sabune biloko ya sauce yes ekota basilic eza na po mususu pasili mpesa na po na mususu donc mona on a kasa ba fleur lona ça va bon na tie tuti na biso so totiki biloko na biso etoka siko na fungoli moto na nga esi nasukolaki basolo na ngai nasukolaki yango déjà bien na tiongo na mai ya moto mpe etoka donc osokoli kaka solo obwaki mobimba bongo na kati ya mai ya moto natie aubergine na biso wana mais koloma mpe kaka solo oza na lingi olabino kaka solo ebele totieni so bato mingi balingaka solo otie solo kaka ebele kaka solo ebele mais nga pena préfère ninga pena solo ebele solo mpe ya bien mpona batatension natie kaka solo na bakisi na ngai oyo aubergine espèce mwa sukali ngombe na biso na moto e osala ba combien de minutes ngombe na biso 10 minutes 10 minutes po bana bayeba ndenge ozolanda boyeba déjà sikoyo sonika muskati na biso po etoka na ngombe na bosana kibela rape muskati na biso muskado ya kini penza laksango yango oyo eza lokwa ndika me ndika te bon totiki 10 minutes ndo na biso etoka après nde tokoleka tosala sauce na biso
Déjà sauce peut-être au kalinga siko ya bon na kata obanda. Kuna na kata ba tomate nanga, biloko ko 10 minutes kuna pe to kai lemba. Après na lokata ba tomate nanga, tomate na onika ngote. Ah to onika tomate kati mike ya onde na ochango na kati ya biloko na biso. Donc kati tomate matungulu odosna osala sauce lisusu alors. Na ochango na nzela na omona ochango na kati ya biloko. Et to kalinga ndaka na biso. On a pas au kalingango après c'est maintenant to recherche sur tomate. OK. Problème est que tout là ensemble, biso tout là na bino ensemble. Donc bo là na biso ensemble. Donc akati to na yebi pe to tala ka ndenge bima nde to ye kula kaka. Na asina na tali na kei na zone. So la moni ko na kokite la sala ni na téléphone wana na YouTube. Mandola na YouTube. Donc nga sala bongo ipo ko sala bongo donc to landa bolanda longa na biso. C'est quoi tu as deuxième partie na biso? Quand tu as la deuxième partie na biso, bilo na biso et toki nyama biso lembi mai na biso pe kauki. So toto longola bilo na biso na moto, ça sauce na biso. To ça ka sauce na ndungu wana. Non, ça ka sauce na ndungu. Na longola bilo kwa. Você vai agora muito pouco de café. Chango pembeni. Chango pembeni. Nós uma mafuta na tie. Para fazer uma lançunga nini. Depois uma moto, ok. Ok, kaka. Kati moto na ezuma moto tsoto wanonika inawe kana nika ngo wana tanga usi na biso rape tanga usi na biso ginger to rape ginger na biso biso to tia sukoli. To rapenda to pare lá. Abito cha ni garlic. Le rapé pe sous na garlic. Oui, la pour faire ya fresh. OK. Rapé aïe. Ati na hotel kwa 5 Beaucoup de 4 Beaucoup 4 nous sommes pour la mal ay beleta bi que non ay te habik na sens que ay pour sa biloko parce que ça dépend que vous devez regarder biloko biloko so tena fuko ebe bana OK so tiko ni bana ba moyo be sa so ba biloko on a coché na makato on a coché pe 3 tout ça ni ga IT OK coché na e 3 mais ça na biso isinga kina ngo boye ubandi sala toto zwi ni na biso babenga ngoni nini ndaka na biso tomatisi mwa moto totie na kati totie ndaka na biso tomatisi moto kwa Nicolette mtu lela ndakala Nicole Bosha ndaka na biso ndakala après na juste matungu na biso na tie na kati matungu so kata na kata ki biso na kati matungu na so lemba na ndakala na biso na cha tomate après matungu na biso matungu po bela akocha na sisi yango boye ezomisa mwa mai matungu ezala mwa mai na sisi yango etoka pendant mwa 5 minutes matungu esali mpo mwa kolemba ezomisa mai
po lamba lokola ye donc po uzalaka motema okita biloko ezwaka mpenza temps soki ebeli oyoki yango na elengi surtout sauce ndenge azokalinga boye donc po ozwa mpenza temps nango oyoka yango elengi pokolamba ezala mpoza ozala motema okita bato mosusu bakoka olumela na cuisine te donc nzambe pene apesa moto likabo na ye nzambe pene apesa dona mosusu kolamba eza vraiment dona ye abotami nango donc abotami nango eza ya ye mosusu mosala boye eza ya ye donc nayebi sino toyekola oyo deuxième plan so ya sika oyo ezoecréame kaka tobuta yango ebanda mpe kaka mosusu mpe akomokende mais boyebake no moto akreaki plan yango yeyo donc oza sikoyo makayabo pardon yokaka na matungulu na ndakala etoka ensemble après tomate na biso ozetoka abibi shokolo banini na osepela na jogging no makasi waye te en tout cas oyo nakobakisa eza kaka bosabone ebele bosabone vraiment bokomona mpo ye ndenge aza boye azala soki alali kaka lamuki ya créer quoi ya créa kaka mpo na jogging na ngai yeyo bapolo nango mpe ezali bikoti nango tututu en tout cas tosoutenir mwana mboka akende liboso vraiment tosoutenir ye vraiment e osala bien makasi talaka eza kaka nike te me oyo nde makambo eleki kutu nike makambo MJ Star makambo Anita Thibault MJ Star Anita Thibault sala commande postele yo esali boye après tozwi tomate totie tomate ya mbuma na biso tokataki tobando balola yango tomate ya fresh totia mungu wa moke totiaki bouillon totokisaki bien totika mungu wa moke otiaki mungu wa duke ya bien totiaki moto na nga na masa moto eza na nsima pe tokozwa mwana na ye ndenge ndenge kolamba omona ke na mitendeki abombi yango mpo na ye te alakisa te brenda alamba bino pondu brenda olamba lifolo tototo yolika bone baproblème aolambako lifolo toto bishi olika bwenda sendeki baproblème olambela bise aoyekola kabayekola kaka bena alamba fiona olamba tokozwa mpe fiona na george na daniela baolamba bon après totie crevette na biso wana okauka tobwaki totie na kati obalola yango tobalola tomate elemba nango efina na yango moko ka efina na yango moko soki to esenga tomate akonika te esenga tomate ezala bo sikoyo tokozwa nyama na biso totie na kati na biso na basoso oyo na bazwili na biso totisi na kati
baloli yango omona sikoyo baloli yango après solo na biso totia solo na biso yango oyo aubergine tosalaki yango tomiso tia yango sikoyo totyango boye to tokatakata yango après otokisa yango après otokisa yango na kokatakata après na kati yango etinai na moto na kati na tie na kati mpona kata so na biso fo kokata yango edépend na ndenge nini yo kolingela kokatela yango na kati ya mibale okokata yango kata na kati ya mibale opene mona na se ya molina biloko eza na semu mponga mosi na mekaki yango nalambaki yango na fufu mpenza tika toke topilipili mona obomela mami nzete mandamu olimo esale bon sikoyo ba aubergine na biso ekoti na kati totie mafuta na biso ndambo ok totie mai soso moto asepe nango ko mpo kolambela yes nango kolambela so mpe bano bazoyekola kolamba so bakoki te bakobenga mpe eloko moko ok donc bana na biso boyo ezaka bino te okoki te benga mama mami aza wana nimero na ye bokomona yango wana totika yango 15 minutes après tozonga biloko na biso ebela donc après 15 minutes biloko na biso ezobela ok donc toyoki 15 minutes tozala biloko na biso ebela merci non c'est bon totala na biloko na biso nde ezotoka omoni pipile evandi pipile esala mwa décoration biloko na sepe na kaka mpona surtout mpona bato attention donc nini solo vraiment ezalaka très bien mpenza très bien tokobalola yango balola sekotisaka mwa lutu na kati lutu na kati bon tokani biloko na biso tozosela siko esi etoka fufu ezokabenda fufu ye wana ok ezala tia peki ama nyakubeki mama yeyi sopi yango benda abandona biloko na biso ezotoka biloko na biso ezotoka tolamba fufu semule ndenge okaa fufu nga azozela kaka mpona komeka naoyebisa bino ndenge ebimi mais en tout cas naoyebisa bino nsunga moko ezobimawa mpo oyebake biloko ya kitoko fo ozala moto oyebi mpe kolamba oyeba siko babu wana so oyebi olamba te oyeba te yango mpaya nazosenga bajeune fille boyekola kolamba ntango bokoya bozomeka ozoyebisa mpe tantitantili o namoni otiaki nini yango eza kitoko ozotuna baquestion esala bien po sabone ebele boyekola kolamba eza bien merci fufu na biso yango ebeli mama longi bamekaka kaka balambaka kaka orate tala yango oyo bon tokangi moto mpo ebeli
mwa supu donc elubu na biso ezalaki ndakala ezalaki nyama ezalaki crevette ya kokauka aubergine na solo totiaki ai totie mustard toyei kotia mpe ginger na biso totie basilic toyei totia pasili na biso na kati ete totokisaki biloko na biso sikoyo biloko na biso yango ebeli nakangi deja moto na moto présente bino elubu na biso ya lelo yango wana na biso ebeli entuka nzambe apambola bino bosabone vraiment esala biso vraiment bien bosabone eza nango mpasi te tika mosabone en tout cas eza vraiment bien nzambe apambola bino merci soki tolia tokende na table tomeka invité biso ya kopesa bino ye moko ndenge nini amoni biloko na biso Amen. Wana tokomi na etape na biso ya suka bomoni bilo na biso nde ebimi waw sikoyo invité na biso omeka ala tozolo babwaki se servi mbala moko ayebisa biso ndenge nini biloko yango ebimi donc oyo eza émission elambeli ya bana poto tozoyekola lamba derrière caméra na sau sendeke omoni ndenge balambi toya mpe yo mpo olambela biso next time tozo tolia sikoyo donc bobosana osabone te bosabone vraiment ebele moni kala biloko oyo esengi mpenza na maboko fusheti te maboko mpenza ndeti na mboka wana mpenza eliama mpenza bongo donc oliamo mpenza bongo bosabone ebele bosabone ebele bobosana te bobosana te vraiment kosabone kosabone vraiment ebele bobosana te tozomeka merci na bandeko nyonso bokoya kolanda biso wana ezalaki ya Marie Grâce elambela bana poto bayekolaka kaka yaka toyekola tozolia ensemble na bino bona bishi biloko babibindeli mpo wana kaka sono na beki te bana olia yango na maboko noko okoloba te mpo yango na maboko biloko yango gu mpenza eyaka kitoko don nasepela o makasi mposa na lisusu ndaka yango gu so bapesaka bato me natie biloko ke bomeka po boyoka oyo ngai nazoyoka biloko ya kitoko alambi kitoko makasi bosabone bozwa susu ebele lisusu merci tomonani mbala nsima biso tozolia bye